je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Bandeko. Maboko Yanzambe, kakandenge tolobaka mikolo nyonso. Nous voulons savoir, tolingi toyeba, tolingi toyeba, tolingi toyeba, toyeba nini? 100% catch congolais. Oh bino bobengaka kindo kibiso bengo bokoko, ezande catch ya mboka na biso. Bango basalaka bokoko ya mboka na bango te. Basalaka yango pona nini kaka ya biso to sala tete ko sala ngo pona eza catch na biso bokoko. Lelo nazanga moko te bongo liboso na banda émission nanga nalingi na rappeler bino ke nazobwaka ya Fredingo malekutimier ya Fredingo malekutimier na bosani te vie Prosper ba Dallas ya tongo vie gitola mokonzi na boki Patricia Beledou ndenye moko Mbeto la perle Anita Mbeto la perle le sako na yo Niklete Kapende na suki na nuana na kubwaka bakomo misusu na sima osolola kina champion lokale wana ndoko zali banga na yo nazanga moko te na plateau lelo na yambi bongo lingomo amalingomo mutu bolukaka yeyo netsa kibino ke ake mosika te aza akoloba mingi baleki na plateau batangi kombo na balobi mingi kasi ye afandaki tempo c'est que akoloba mbote maître Armand ouais mbote na yo champion local pas danger ngana kaza onde o beta ngai bo pa na bengo maître mais pour nini pa ozaki président te ato benga mutu maître au erreur ngana professeur nga faut bien nga prof pas prof par rapport à nini yo nganga c'est pour ça émission non pas yo biso ba catcheur tous ala ba maître te ba maître za pa na école primaire ba discipline ya mususu le biso za ba prof bino nyonso le professeur de vos maîtres bino nyonso yo moko ndé professeur biso ba catcheur voilà mais prof ya lumusu prof ya lumusu bon na bengi prof limisa kana benga maître pour munoko misami na ki maître bon mais atena ebike ezaka synonyme ya za la prof OK maître ya lumusu ngana ebaka yo to liboso to yaka kala avant que tu vas changer même battante on va changer non peut pas changer battante tout depuis wana mais nebaki yo président ya tante mbala moko pa ya lumusu le président tante azongi susu maître président ya club ouais ezaka lokola OK na libala mo boye libala ngo bon makambo un peu compliqué zo simbate au préféré au fanda na yo libre mais sans problème voilà to ba obomino libala non obomino libala te mo ke fanda yo OK au fanda obomino libala te OK au fanda ozongi suna sama collaborateur ngo OK au fanda tiki bango ozonga sama kolo ça veut dire quoi bon nazala un peu clair plan au lobby que non fédération par rapport au nebofanda qui est au marché au tiki fédération te ngala zala jamais attente ils ont marché oui bon na mona que makambo ya combo catch et que indépendant comme il faut bon ils ont un secrétaire général il y a fédération ilunga police belge le là comme directeur technique national ils ont un secrétaire a changé de donc au long de l'administration a comme maman technicien donc c'est qu'il y a une réunion avec le comité exécutif à Okotate. Bon, biso tozi information pour na ya Lumus a informé biso que na réunion ba secrétaire exécutif pour na Okotate souté. Na réunion ya comité exécutif ya fédération. Directeur technique ya Luganini. Wana biso toza biso ba journaliste tout na kato ba information wana tozongi na dossier. En ce qui concerne l'entente, nazaki nommé bien que Natika n'a se retiré, mais document peu officiel les a ratés. Depuis au tika ma peu document officiel au gouvernement peu ozonga te kozonga n'était kozonga n'était mais je reste encadreur encadreur président ya Lumusu na benyo président par rapport ya attente par rapport ya président ya club na yo ya entreprise entreprise na yo catch club au commandement de la République. Siko na habité tant comme qui président ozaki na catch club au commandement tant comme président obomi yango après le sous non ce n'est pas ça mais bon on s'entraîner sous la guinée lemba ozaki sous non je m'étais retiré du catch club au commandement tant qu'il fallait embrasser carrière politique.
Depuis la carrière politique. Mais ça l'a dit que Natikela qui bâton et pas ya Issa Mbangi. Il est Atikela il a bâton de commandement. Donc tu n'es lelo tango il s'allie que na reprendre des activités, il m'a repris le bâton officiellement. Mais lelo c'est le bâton. Mais comme dirait que ça bâton on dirait présence na yo et la moussi moi ma vitesse on dirait ya kokaité. Kolobate ka kokaité. Abanaï ko kamba au commandement. Et ça le collaborer. Pour la monnaie yo nous comprendre. Moutaroz a député national ou provincial. Il faut assumer ma fonction quelconque. Au moment pas suppléant à côté de l'hémicycle. Il y a sur la mission na durée na kuna tant à rozonga à zone l'hémicycle suppléant abimi. C'est ça. Et ça non que ma belé au loba. Comme si on dirait, une question dans les abonnés. Comme si on était où yo au pesa qui suppléant na yo Issa. On dirait au final il bouton qui pas combien de na mesute banité ko zonga no mamoko na qui pas besoin ba combat moko les 30 na commune ngaba. D'abord le premier point c'est quoi? Un club de catch ce n'est pas seulement pour organiser un combat catch par-ci par-là on est à Mboula. Non. Hein, ils appellent un club pour s'entraîner pour se préparer pour na ba combat officiel. Ba combat officiel les ba organisation il y a ba entité quoi. Bon, sur une organisation exacte. Bon, enfin, on a bien se préparer. Bah, combat peut-être amical et puis tiko zelapo sous ces années. To lugarara to zo bendele ya mboka oyo RDC. C'est ça. Donc, ils que avec Issa Mbangi, bah tu as ko s'entraîner te, bah tu as ko bunda te, non, bah tu as ko bunda, bah tu as s'entraîner. Et puis, ce sont les mêmes personnes oyonga à Pessinga Bango, à présenter Bango, et puis Bango ne va faire partie du club au commandement. Président Lumoussou, Oza, un bon technicien, un bon féticheur. Un bon technicien, un bon féticheur. Si on a habité, est-ce que. Un bon technicien, un bon féticheur. Ouais. Moi, féticheur. Oui. Oh, et bon, il y a Lumoussou. Vraiment, Mbata ou ano yobeta kawana, obeti mutuka Mbata we mutapumbu qui a sous. A bisi ma sous. Mbata, et puis a fétiche. Surtout dans la karaté, dans la jiu-jitsu, babeti mutu pas et bimi atemi. Donc ezalaka. Donc ezali et loko eza attaque moko boye ezalaka déjà dans sport. Babe rango atemi. Le président Mbata pambe ko. Et puis atemi est un point focal. Vous comprenez? Yango. Ngana za kachechuka ba jiu-jitsu ba yebi, makamna zoloba, ba karatéka ba yebi, makamna zoloba. Donc même baba ezwaka nelongi. Telongité, il faut zopna awa. So je a pena obligateur. Ngai président. Il là dans un muke. Est-ce que c'est bon le quoi là au boy au féticheur était au technicien. Na club non, moi je suis catcheur. Cette histoire de technicien de Nini, moi catcheur. Mais il paraît bien au Congo si vous avez catch na Congo ça technique ça fétiche ça koya ces allées. Ndenge za boye ba pasteur o bate aral de banzambe bazali et un pasteur mususu ana mwangi dingongi na e bazali donc voilà c'est ça c'est bango to zaka ba pasteur na to kate ba ba kachiko bazala mwangi dingongi mais je te dis que bazali mais boye bien bien on dans la mwangi dingongi mais la preuve en est clé magique un 33 tours de la magie un démon vivant hein Abouba. Voilà. La reine mère Shakira Eyamba. Issa Mbangi le marabout, il y a un féticheur. Alors Baraza féticheur, il y a un marabout. Nenge ya loba. Il faut marabout na fétiche. Bon na habité. On a fait le lugayo tout na. Italien moko. Baza misatwana. Toza susuna Anzadi, Aruna, papa et Nasaché. Donc, baza 4 sur les 20 catcheurs. Un grand club où il y a 20 personnes, 20 catcheurs. Un grand club. Ah bon?
nga na information lelo ke président Lumusu ndé to mona kai awa azana club ya munene o ezana 24 oyo soki ba obike no ba telema lelo awa eza somo donc question na pisa vraiment base ya kuna te ya Lumusu na zongi na histoire na nga malamu kotuna otiki na yo fédération entente otiki attente plutôt si bolimbisa comme fédération côté la mingi temana ba makambo mingi côté otiki attente ya Moamba quand otiki attente ya Moamba siko tant yo otiki ozongi na club parce que et bande ko marcher na mte côté technique côté na ba club ozongi siko c'est pas ça au moins entente eza ya l'état mais le haut commandement eza personnel tant nous avons idée à recréer au commandement ils ont filé na entente pegaka ya l'état à comprendre donc tant on a tiki na ngai na beaucoup de charge ya makambo ils ont entente j'ai préféré gérer mon club donc il y a na discussion na kati wana te mais ngai ba information oui non l'isola $600 au lobaki ya ngobotela ba problème $600 ya nini. Oh, il paraît président Fagidon a payé ça kabas. Ouais, la police belge. Bon, il y a le Kamalokuta. Vous confirmez ici. Vous habitez la fédération congolaise de catch dans la CST pour na bateau ya maboko milai. Vous voyez bien noté. Hein? Le pauvre Franck Diongo a mis sa mbongo na yé na poche na yé. Après si pour na base au siège. Mais il le siège ils a raté. Hein? Parce que il y a des individus oyo ba préféré na bango ba liambongo ba bétage voilà ba ba yibate ba sala coup d'état donc après na bité ba yibi pour ba ça mais yibite quand même ba mikolo ba sala détournement ba sala bon détournement de bien mot mot français voilà donc est-ce que pona yango nde kozala ke non non ngai na bande ko lobaka kake tokoki koya ko sala réunion na siège ya parti politique T. Alors, il y a une raison parce que hier, il a participé à c'est l'intellectuel. À part Mangambouya Catch, il a capé la vie privée, il a parti à Soutenaka. Parce que, à quoi ça la catch, tout ça, catch, il va participer à la partie. Parce que, tant qu'il y a ça, réunion à catch, il y a siège à parti, et qu'il y a la partie, on a été. Bakso la grave partie par rapport à Makambouya. Il y a un moment où il fallait se débarrasser. Mais en tant qu'encadreur, il y a club. Je peux ou ne pas assister à la réunion Moro dans le siège à parti politique et le bélo côté. Mais tant qu'on a qui président et entente, on a obligé dans toutes les réunions. Toutes les réunions, on a siège à parti politique. Oh, parti politique, on a surtout au CPLARANANGO, MLP. Hein? Donc, il y a le président Franck Diongo au CPLARANANGO. Bon, ma BP est athée parce que ma collaborateur, il y a un président. Hein? Bah, on a mis soit président, il y a président. Bah, détournant l'art, il y a siège. Voilà. Bah, détournant l'art, siège, question de ce qui m'a dit président, si vous avez un tiki attente, au PC, on a beaucoup de club. Non, le vice-président. Catégoriquement comme président. Le vice-président, est-ce qu'au second cas même dans mon conseil, tu vas ni to au Sunday la non 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 c'est non tous ça baninga tous ça collègues tous ça bandeko hein ce qui moi le mot ils en famille pour solo là ils ont une gravité. Président tu maintenant une liste le mouké il y a maître tous en a 3 catcheurs plutôt je crois bien 3 catcheurs. Oyo ti lelo baza parmi ba anciens locaux là dans monde de catch mais Puma Ndonda Puma noir aza ana Kinshasa. Ah bon? Aza ana Kinshasa to yambaki émission na biso obaki aye ACP ça va congolais mais atali na ba catcheur nyonso ba niveau na ye oyo il y a un niveau oyo akuti awa azomona oyo niveau akuti awa azomona mutawe ko simbana na yete azoluka bino bato yo te babiso te omoni to machakaba moté il y a un âge pour la compétition. Le sport c'est toute la vie mais pour les compétiteurs âge mort ezali le vieux Ndonda Puma noir
nga nazalaka mwana moke fanatique na bango lelo kutu nga na age na nango nano age oyo natiki bongo sikoyo ye mpe na poto abundaka te mais ate komba moko te ye mpe abundaka te asentraînaka quand même ntango aye faut comprendre que génération oyo ya bango eza susu te atikali kaka conseiller bongo edingo abundaka susu loloko abongola motema abaki abongola motema mais atiki kachi te na kimbangwisi te to mpe valongo te na kimbangwisi te alors abongola motema naoki abundaka su te et puis vi mpe âge mpo vi aza mwana moke te edingo ya mwana moke te vi âge na ba 70 ans okosala kachi neni ebongo si titre ingende bon peut-être problème de santé hein même na ba âge jona po fo otika papa tango so komi mais ça jusqu'à pour manini ke il faut tika tango komi na ba 55 60 biso en Afrique hein et ça ba âge oyo il faut ko luka penza hein ko sala moi retraite ko sala moi retraite pour apecho ya mikolo donc ba weno ba vitesse mo boy mo comprendre te o sala pena arrêt cardiaque sur le ring. Mais n'habite en passant à tous les salles comme on a collé Kaboué, vient à ngalo kambasi bolite immeuble Tomayon et Piba, Arlo Barake yende kolo siki bombe yende kolo masque. Mais mettre pour ma paix kuna albaïke non yende kolo siki bombe pe kolo masque. Et peut-être ce qui yo oui confirmer. Les comme en passant à pour na yo ebi histoire kati moi mingi collé kabate. Masque mon style oyo sibolite azaranango. Azwango quelque part. Quelque part en comme on a un don d'apoma noir. Alors, vient don d'apoma noir, le professeur, tu as d'autres là combat à Sibolite. En tout cas, ça, il fait ça avec plaisir. Pas au mona à travers Bango. Donc, la rôle bagaille. Merci beaucoup. La bagarre, que on va faire la bagarre, don d'apoma noir à Koka te pour souffle oyo. Sibolite azanango yango te yé azanango et puis dans le but peut-être que Sibolite le plus fort dans le but peut-être bongo te tam so kanso na komi fanatique na Sibolite le plus fort tesco na habité toko tasco na makambo ngo pa otoucher mpanzo na ngaki ba mingi combien les 30 les 30 décembre ba informa kinga déjà eska ya catcher moko outi otanga awa otikelaki club Issa alobi ke bozana ba combat les 30 awa mais yo moko président ozana biso awa ba club topé ba catcher nini ya ba invité o bengisi ya makasi bon likambo ba invité ezara penanga te eza likambo ya staff technique Issa Mbangi le marabout aza directeur de production Ezaye na capitaine na vice-président et à l'Ecobetox et à l'Embenga Alino le pasteur Waneza Bango ne va représenter la liste. Alors nous nous scoutanité dans une réunion on va présenter la liste et invité. Donc non beaucoup de pas présenter la liste et invité mais na ko bena maele vraiment mukemke ko le baké président est-ce que Toukaki, interview moko oyo peut-être ba exception na TV wana kalaté ba exception nini mwana mbali moko liebo albike ozana ba petit na yo moko alinka ka jour ba tabino na bango komba kuna abeta liebo na liwanza voilà avec les opposants bon que le meilleur gagne hein? Que les meilleurs gagnent donc on a la pronostic au PSAT na mona bango bon les deux camps, vous savez, les gens confondent. Je suis catcheur, Naokufa catcheur. Et alors, la moto à sala armée, même sur la tiki, même sur nini, azara soda, pour aébi makambo, ezara ki soda. Nga za catcheur, na âge nanga ya muke oyo, na ndimi kokene retraite. Pour mieux encadrer baninga. Et baninga ngo ezaka baninga te ba petit, ba massa mususu na ba vie mususu pour encadrer bango na kata club. Ya faut dingo mozoyoka. Tango yo ozokana ke il faut ganga. Il faut ganga. Mais keba
nalobi te ke na longwa catcheur nalobi te ke na tika catch nalobi nde na tika compétition mais moi mbatte ezali na tika compétition mais moi mbatte ezali ces jeunes gens là Liebo Liwanza Puma d'or Lidusu basalaka age na bango pour makambo wana mpe babiso oyo tosala yango namona komba na obeti super anguluma mbata alongwe depuis na ring akweti na mabele abandi mbangu bakontiti na 10 aye lisuti bon nasepelaka mpena te kosala bacommentaire mingi ya nga moko nasepelaka nde lokola yo mopanzi sango olobi yango je n'ai que à applaudir mpo nabunda bakomba tellement trop naobosana kutu ke nabunda na ye super anguluma nabosani na kinkoli wana sikoyo nabosani donc mpo nabunda trop donc nombre mpena elenge ebele makanisi kutu ezoyeba su te maître sikoyo tobetana lisolo ya bacenture mpe oyo nayebi te club na yo ata idée kutu ya ceinture ezalaka te obekoma parce que championnat oyo tosalama club na ondire ata mutu moko ayoki ata solo ya ceinture tata vice champion moko abimi te na club na yo justement badiscipline ebele ekendaka Jeux olympiques est-ce que bango tu bayaka na bamédaille d'or donc ndenge eza boye ceinture ezalaka moko boza ta mosusu 80 bozowela yango tata mobimbazi yango bafetichere no nyonso ata moto azwa yango sikoyo omona mpenake no mutuka moko moto akozwa donc soki moninga azwi beteleka maboko po meya te kana ye pour la prochaine fois sikoyo na club nanu bokana nani pour la prochaine fois po baceinture ana atante mina mwamba ya mibale 5 étoiles à moko et puis Migol ana moko. Bon, sur les alliés au Canada, la ceinture, ils n'ont pas trop parce que le combat de défi titre en jeu, c'est moi qui l'ai amené la catch. Vous comprenez? Ah, c'est moi, c'est bien moi. Le combat de défi titre en jeu, nous amené la catch. Et bon, est-ce que le Congo va battre titre? Le Congo va battre titre, hein? Il y a solo. Namona, Satan le diable, la ceinture libella, Namona. Shakira coup dépose la ceinture comme on a ndaku na mona de ne ba kache be ba il faut tout na sango bien pour ba bisayo et puis Shakira azali championne de la République démocratique du Congo na basi si les raisons ça no ceinture et a raison ça ndenge nini po ndenge za bo ba défier et puis il faut fédération et réorganiser championnat c'est ça alors pour na baninga o lotanga na club mutu moko ate na banzi quelques catcheurs au bazana au commandement va participer à un championnat et que bazana na chance peut-être va se préparer mabe mais toujours là na préparation autant nango tout là ndenge nini to lukato arracher ba titre na la prochaine édition obetili solo moko kitoko ame okati yango ya kolobake yonde oramena système ya défi titre en jeu. Oui, le combat défi titre en jeu. Le combat défi titre en jeu oyo o banda yango titre nini oyo o lukato titre nini oyo o ta en jeu pona ba kota défi tango ngana na komara champion na bimi bena champion de Kinshasa na 2000 champion de Kinshasa na 2001 ya le muselo comme champion na 2001 tu es un combat défi titre en jeu. Le premier challenger, Izalaka Mutela Ngombo Godzilla. Paix à son âme. Donc le premier challenger. Donc il fallait penaba kokutana kwa na expliquer challenger ezanani nini. Ya ba collègue na yo ba journaliste ya audiovisuel bango nde penaba lakisa nga na bureau nanga ndenge makambo ngozala parce que ce titre était individuel et ça titre ya haut commandement et un titre individuel et le haut commandement est en 2003 tant on a compris imbattable ne ba idée ya osala club et alors tant on a ce titre nazali na catch club liberté il y a kangala machine de guerre bien qu'il y a zara déjà na ba poto biso do tikala na kini donc eza yango. Et puis tellement de titres individuels. Il faut un manager, un entraîneur, il faut un penza, un champion, il faut zala.
un champion il faut au fin na parler mais na média ba otanga kombo na donc voilà na boy na ngana koloba te na boy mwanda azandika bamanga kona lela mama fuidi ebongo bino bose kanga bandeko donc babi un champion et il faut média etanga ezate ki o muzika sentir bombe na ndako te na boy na kota commentaire te président pesa biso programme il y a club et zandengeni poto ki na kochite muke donc comment club ezali samedi 18 fête bunda comment en plein air na ngaba mais vu insécurité tout ça makambe belé ba 4e vague ba covid to mekai ko sursoir ango et puis il fallait au bunda du 23 au 26 contre club moko ya Congo central ya Matadi Boulabao to pousse en pena na janvier ba fin janvier donc to pousse alors tout le monde a dit que to fanda boité na ba préparation tout en ango to ça attendre le mo boyo benga ba ko sukola manzoto quoi yango du 30 décembre ti le 2 janvier to za na ba combat na ngaba na Kianza na complexe scolaire Saint-Clair ex ezalaka maison communale ya ngaba na Kianza wana donc ba kombe za wana to bunda na sélection à Kinshasa de tous les catcheurs tout azara na kin o aza en dehors ya au commandement so mono za capable pesa kombo na pesi kombo na yo obengi na 082 89 089 72 07 002 wana numéro wana la Facebook na ba catcher ou ba capable 089 72 07 002 benga on se faire enregistrer pour na ba combat wana à part ça na fin janvier tozala na Kisangani surtout uti Kisangani na retour na biso to ke Matadi après Matadi tozala moi blog belé na voyage ya Libanda ya Mboka RDC Brazzaville te pour Takatara Brazzaville te donc tozala na Libreville tozela nano manager assisa makambo ya ba document maître nangi na chité mais nangi na tuna question moko yelinga mpasa na mutu boni francophonie francophonie ezali organisation ba français est-ce que na habité toujours comment ba quartier msusu yako bunda te ngande na ko bunda est-ce yo pe kuno zakati bon je crois phrase mo ba les ont dit donc sur l'année les ont dit pas si trop nanu to komi na étape en côté mais chaque mutu alingi koloba oya alingi koloba donc francophonie ezali ce n'est pas seulement le catch qui est retenu toutes les disciplines sportives ils ont retenu mais eza mo esengo kotala ke catch na biso ya Congo et passa et les kakawana te mais tout mbaloyo c'est vraiment à applaudir surtout applaudir tu applaudir mokonzi oyo azo kamba catch lelo tina ndenge francophonie donc vraiment ba fleur et belé na honorable Franck Diongo Chamba donc c'est ça n'invité maître au ko pesa biso ata 3 bateau koto 4 bateau mbote pour to chiter l'émission na biso mbota liboso na opesa na lokamba Sibolite ka yepenza ozolo ba trop ka yepenza olo ba trop ozolo ba trop mais na zaboye na sina zongela ba entraînement mais soki yo lingi ka bagarre yo nanga photo bunda mais na matetete et puis Sibolite nazo kebisa yo soki na poso bunda nanga koma et puis na kokoma kutu te na osenga na président ya entente président Zulu nga na ndimi na bunda na Sibolite mais préalable ya liboso eza nini coup de tête ozate oui coup de tête yepa bi préalable liboso mbate ezalate coup de tête ozate soka na posaka coup de tête ezala c'est ka olata masque te mukolango donc wala mbota liboso ya ngwana wana lobi na immeuble et puis ba tout maillot Lomagera nalobi na ye le message est fait déjà est passé donc